namoni yo jeune fille olingo témoigner ça basani pour nous bon kombo na nikasi kombo na Nadine Mbui sœur Nadine Mbui oui tu olingo témoigner ça basani pour nous yo nzamba c'est bon témoigner nzambo a consoler ngai donc kaka consoler parce mais lelo pas consoler ngai a consoler ngai na malade esali maintenant 6 ans le médecin balobaki eza incurable ekomaki ezalaki pota moko incurable nango ke nango kaka na hôpital batiaka bakisi pourdi ke nazalaka na maboko mibale donc nga natambola na maboko tomona ndambo alors eyaki okoma médecin balobaki fo bakata na maboko oui eyaki okoma na moment moko eyaki okoma na moment moko ekomi vraiment terrible donc okasute ntango ayoki nango na hôpital munganga lobi faut ba transfert biso kuna bakindo kata liboko po tokote pe na radio ne oyo ndenge liboko ezalaki kota na kota moni na ba oyo nde andenge okotaki na oui wana nde tokotaki ntango tokoti kuna balobi ke eza fitile wana moku esi tokoki epoli na misulukutu eza te ntango na bandi olela ale ministre moko kombo na ye nabengaki ya Julien aza pasteur Julien ayebisi ngai ke nde kutana na berger kolela te ntango nakie nakutana na papa ole papa yokelanga mawa papa bandine koseka ngai naobi yayokutana na ngai me ngana batoseka alleluya naobi papa lisusu osekanga nini ayebisi nga esila bakata te somba huile d'olive yaka nango nasombi mpe huile napesi ye lobi nango ale tokoti priere oyo tokotaki ya 21 jours ya baculte matinale ya nous voudrions voir Jésus lolenge bato bandolobaki bana mposa bamona nzambe nga mpe na bai nga mpe mpona mona nzambe na sante na ngai ekomi jour mosusu wana ezalaki 4e jour papa asali service oyo asalaka asambeleli mai abwaki na mabele le jour wana alobi ke mbongo nyonso oza nango kobanda na 500 francs mata tia lisusu ozwa mabele wana asala nango eloko nyonso olingi esika nazalaki na 1000 francs ngai bite nga mpe naokende ozwa mpona mona nzambe mabele oyo tosali service ntango na ye nazwi mabele nakoka nayebisi ya na nga mwasi na bi nga mabele na nga papa aboyaki tosala nango eloko nyonso oyo olingi ya ngai naotia na mai nasokola po yaya azoyebisanga yo pipola basparadon wana tozwa mabele tobeta mopati totia na bapota nasiko nabi o mais beaucoup d'infection toto ebilisaka nanu tofila 6 yango esilaka te yo te nini ozoyebisanga ke totia yango mabele asali te oyo sikoyo sere na biso mosusu mpe azalaki wana se rivese ayebisi yo osalaka nde ya na wa ayebisi yo tobeti yango pati tolongoli basparadra munganga oyo munganga banda olengelaki ezala infecte te totie mabele wana papa lobi nango munganga ndozelaki tokangisa mbongo ya tokende esika tinga ya biso munganga fongola bi misuni eboti Alléluia bana sambe nani mokozi nani mobikisi yoka makambo mabele alléluia il y a infection des choses qui pota basokoli yango batie kisi batie nini ezwa mabele te ezwa mai ya pompe pete mpona infectant te puisqu'il faut bakata maboko bote poli liboko epoli sana mikuwa s'il vous plaît si omoni na baresultat na nde bamese bako na mikuwa wabino eza risque bakata ye liboko awa mais azwi mabele azwi yango atie mpa likolo pota me alongoli ababandi nyonso atie na pota soki bato babosani ke nzoto esalama nde na mabele ya azwi ne parti ya nzoto elongwaki azwi yango azongisi yango eske liboko etiki te mais desaki enda fongola amona bisuli nyonso ezongi complet liboso maloba médecin wana ezalaki antuka boluka mbongo mbangu bokende po bobikisa mwana po ekoinfecte baanticorps mosusu mais jour wana médecin change maloba bi nzambe asalaka ke kosambela makasi ntango tokontinue papa na comprendre te liboko ekangami nyonso ezipami nakende boye munganga bi oyo eza nga te eza nzambe kaka alleluya bana nzambe nzambe okisimeyo kanda yo nzambe asiamoni yango o yesu
sikoyo bato nyonso oyo balingi bakata bango makolo bakata bango makolo baza baprotekta kokaka te ebola miku ebola oloba bango nini nazalaki na kombo balobaka oza infirme mais lelo nazongi mutu normal lokola bato nyonso nakosala papa nanika pe bilamba na mema mai nakoma obushe yango esi wana mpe nalati sembe. Alleluya bana Nzambe betama moko mpona kotinga Yesu kote eza sute na basikatrice nani mokonzi nani mobikisi seke soki balingi bakata ifale bakate awa me Nzambe abongisi. Alleluya bana Nzambe Nzambe pangola tata ovive susu miracle